Maman Nicole Yefa, Moïse Sansa, émission Kitoko. Sokende wapi? Charles Okoto, Dieudonné Imambe. Bote bandeko nyonso tobolinga mama Nicole Moïse Sansa balandi émission na nga tozokende wapi. Nasepeli vraiment kokutana bino na samedi ya lelo. Donc eza samedi oyo tokotaki année ya sika 2021. Alors merci mingi na bandeko ebele oyo bozwaki temps na bino toujours ya ko visionner ba video na ngai ya ko bakisa implice ya ko tianga pe na ba prière ya ko soutenir nga moralement. Vraiment merci beaucoup. Donc oezali week-end samedi oyo tokotaki année oyo 2021 eza samedi vraiment pour nanga nazo mona yango eza samedi moko symbolique parce que lobby ekozala dimanche. Bonne année maman Jaja Nana. Lobby ekozala dimanche. Alors dimanche après lundi toke na semaine mosusu. Donc samedi ya lelo pour nanga eza vraiment symbolique. Eza vraiment samedi oyo et tokoti année. Bonsoir maman Victoire, bonsoir maman Rosaline Coco. Alors vraiment la famille nalinga ki un peu kolobela sere mbula ya sika malgré ça na batu mususu bazar vraiment ko réaliser on a ndenge mususu mais nga pe nalinga kolobela yango par rapport pe ya batu mususu ndenge to yebani na bino. Bonne année maman Bonnard, bonne année maman Philomène, je vais vous appeler donc à Tabalenzi tout l'excellent nos semaines oyo ya fête. Bonne année maman Anastasia. Alors vraiment pour na bandeko mususu nde nazoloba samedi oyo lelo toza lede tozo sisa lobby semaine tokotaki ya année na biso. Donc tozo kota lisusu na semaine oyo tokobanda yango samedi oyo. Vraiment bonne année maman Aloma. Nalingaki quand même ko essayer ko solola na bandeko sere mbula ya sika et puis makambo susu na memeli bino la famille mbula ya sika. Mbula nyonso ezalaka na makambo nango, eza na ba épreuve nango, eza na ba réalité nango, eza na ba surprise nango pe. Donc na ba mbula na ba année oyo nyonso tokutanaka nango oyo tokotaka nango nasi na mutu 2020 azalaki na ba surprise na ye, azalaki pe na ba makambo ebele oyo aleki malgré tokoloba one ba coronavirus oui, mais ezali na ba makambo oyo eza personnel ya mutu na mutu batu mususu baleki na makambo wana. Mais eloko vraiment meminga plus eza parce que balobaka mbula ya sika makambo ya sika. Mais bandeko na biso vraiment eza na babiloko mususu nakoki koloba eza ko engager pe air moko nga na mususu pe koki pe ko édifier yo pourquoi pas. Nazomona esaleli ya bandeko na biso mingi ya Facebook ya ba ami na biso toza na bango misusu eza malamu te. Bandeko na biso balobi mbula sika makamba sika biso nyonso tunde toza na ligne boye ebele boza na ba ami na bino oyo même banda senga yo ami ni j'aime atilaka yo te ni commentaire même si otia photo ako commenter te mais au moins yo mutu moko oza ko se retrouver na 5000 amis to na 3000 to na 2000 to na 1000 et quelques. Sikoyo bato wana nyonso tu wana baye kosala nini? Alors nga kutu na année oyo vraiment 2021 naza ko régler ba biloko ebele vraiment même kozala na ko essayer ko longola ba ami ebele oyo nazo parce que au moni eza mbula sika. Donc toza na besoin ya batu pe oyo ya sika, toza na besoin te ke ami moko afandela yo wana
oyo oyebi position na ye te parce que pa ba noir ezalaka normal façon ba noir misu bosalelaka Facebook bomona yango normal eza normal te tant que osengi moto wana ami boza eza na babiloko mosusu même si toza na kati ya amitié tokoki kozala d'accord te mais joie oyo sentiment oyo osengelaki moninga ki amitié ezalaki ya ndenge nini ngai nalobaka meme na bacollègue na ngai des fois na makambo ya débat politique tozalaka na biso misusu moto mosusu oyo aza na vie na ye oyo mpe aza na vie na ye c'est tout à fait normal tokoki kozala idée moko te choix moko te mpo malgré bana bato mosusu soki amoni ke ozokumisa Tshisekedi te ye abandi kosilika oyo mosusu soki amoni ke ozokumisa Fayulu te bandi baguerre mais non normalement makambo ya politique ezali vraiment droit ya moto ezali likambo te okoki kobeba na relation te mais tellement mentalité ya banoir mosusu ndenge bazali babebisaka barelation na makambo ezanga ntina losako mama Madeleine nanga alors mbula ya sika makambo ya sika baami oyo toza na bango na Facebook ami oyo ofandi na ye pendant de janvier 2020 ti décembre 2020 abujaka te ndeko okoza ozolandanga osenga moto ami oya na groupe ya mi na ye ofandi wana otielaka commentaire te atia photo na Facebook olobaka eloko te asala eloko boye okomantaka te mais sikoki amitié na yo epai ya ndeko oyaki kosala nini bonani mama la belle dame na ngai ndeko omoni façon banoir bamisu bosalaka Facebook eza mabe mingi ozotondisela ndeko na yo liste kaka bamona ye kaza na 2000 amis 3000 amis 500 000 1000 amis mais sikoyo yoko oza ami yango mais sikoyo soko oza kobouge te balobi mbula sika eza makambo ya sika ndeko bima na liste ya ndeko na yo longwa parce que emso bato mosusu ya sika oyo ye aza na bango besoin oyo ye aza na besoin que non baya koadere na liste ya kiamitié na ye bon pourquoi nazoloba ke esaleli na biso la famille ya Facebook eza mabe mingi na bato nga eloko moko nazobaka eza koengage ke nga me tika monsieur ekoki koede yo na implice la famille eza comportement oyo olimbisi mo moke bandeko na nga voilà olimbisi mo moke la famille na bato oyo monsieur soki mona eza comportement oyo ya bato na biso na sitango nazoloba boye bamama avant Facebook ezala te tozalaki na makambo na biso mosusu limbisimo boke avant Facebook ezala te tozalaka na mamatanga bo tozalaki kokufela tozalaki mosusu omona mpe boye oza na problème na yo mais oza quand même na kosolola yango misu na famille na relation mosusu oza na bango moto oyeba pe te kokufeli moto oyeba pe te ke non mosusu oza na matanga to oncle no akufi mama akufi mais eloko oyo bandeko mingi boza koutilize Facebook utilisation na biso banoir na Facebook ezokende mabe kuku mama Nadia nanga okufeli mama okufeli papa okufeli cousin yo wana otie na Facebook baami na nga naza éprouvé pourquoi ndeko nayebi biso eloko moko à partir lelo le cœur de l'homme est mauvais yo oza na 1000 amis 2000 amis oyebi bakere ya bato wana te oyebi te soki oza na nganga wana na kati te oyebi te soki oza na démon ya esprit de mort te parce que yo ozotia kaka ote na uti kokufela me bakoya mpe koede yo lisusu na ane okoti obandi kozoba sango mao Facebook il faut kovivre yango na discrétion makasi nazoloba bongo pamba te soki motu lokola ngai nalakisaka babiloko ebele voire même oyo mosusu ndeko ayebelaki jet douche te ayebelaki mosusu mafuta oyo te il a fallu mosusu lobaki mafuta oyo ezaka solo bien ya parfait soki opakoli yango bateka yango kuna okokumela 2 jours mobima na solo ya kitoko il a fallu me motu neti nga bato mosusu bazosalela mayele wana olakiseli aboyi kopesa merci azotonga yo azokritike yo azokomela maki azotia maki na mafuta me azotonga yo mais azosalela mayele no malandi yo na Facebook bongo yo moto ozotia tout
temps sous sangwa mawana yo kufeli otie na Facebook. So imaginez siko yo pesi ba ami wana eloko moko te menga sous na ba ami oyo ba profiter ba pousso na bango penze bongi ndem sous maman Nicolas ba tombola lipeka pe pembe misusu pas juste stratégie ndenge nini ya kotelisa yango misusu bien nduta pe bandi kosila ezate. Donc ngako tu obalubizamba lubinga soki nzeta mobeso bazo sala nga soki ya bongo ya kokauka. Donc nazo yebisoni que le cœur de l'homme est mauvais. Cette année peut-être sous na zui live na yokoza inspiré na live oyo ngana za hypocrite te ngana za mwana nzambe ote ba bisu balata mani ko lati mo salopette na oyo ndenge non yo lata ba bisu lata kizambala na yo aza Jezabel aza démon songi tondi net na mona ki mwasi moko na Suisse wa o mona yekutu akolata boite me songi mais ngana za mutu direct ya vérité naza wana na sa live na papa ndenge boy na lati boy c'est bon naza maman bébé biso ba wekele au moins biso maman bébé to le vimbi eza normal mais naye kotika la mutakala te mais message oyo peut-être nzamba lingi ke no ozala na discrétion. Le cœur de l'homme est mauvais oyebi nani na Facebook te ndeko parce que yo avant Facebook ezala te tozaki pe kozwa ba matanga ozwi matanga na yo tala otie lelo kufeli oncle sikoyo comment bango bazaka na besoin ba yeba que vous éprouver. Parce que kindoki ba noir ba noir a lingara mutu même inateint mon le cas mais yende nini boy atela boy ndenge nini olia tuna taba mani ko na ko sala nini pona zana na teinture na nga boy mani ko na ko sala nini ndenge zawana omoni na ti fula ko boy ko nga kuna bomba na ngati 5 € oh mani kona kosa ndenge nini izini wana place bazo sala ngo ozwa kikopa na ndenge nini po mutu so akoteka nyoko pina pili kono. Oui na lobaki na video avant na lobaki que non 2021 oyo ba commerce ko banda maman alingi commerce na lata ki super wana na lata ki wana ezaki toujours cadeau par maman mutu apesa nga na Facebook mais eza moins de 100 € mais eza super il y a ba nouveauté zobima ezaka na noir ka mutu ayebi place nini ba super wana ezali oyo pa ko sunga pe noir mususu abandi pe commerce na ye abandi ko bakisa mususu 50 € na ye likolo et même ba izini oyo ba foulard oyo tout même on a lotia na mutu. Donc je suis une noire oyo ke non na zana besoin te ya ko bloquer noir à progresser te non na lobaka ngo bandaka na bine émission na nga ba faire quota et puis ndenge za wana nzamba ko bikisa oui ou non kaka ndenge zo mona ngabo na lati ba biloko matoi na nga na kati suki na nga na ye nga ko tuboyi ba papa ebele na papa kamina ndako na ba mama ebele soko na tie perike amani kolo BBC nazo mona ba ndeko misusu bazolinga na na afro boy mais opinion eza boy na lati na nga pe nini robe na nga salopette naza mama wekele. Mais la famille coucou maman Sia Amélia cette année 2021 tala omoni monde Facebook nazo sayo batu baza mitema mabe moko okoki ko imaginer te kolanda ba commentaire te amen ndeko na ngai nini mes condoléances. T'es pas obligé okufeli kaka tokufeli tante tokufeli maman tokufeli pa mes amis je suis éprouvé mais bolim sanga nazoloba mais ekoki ko édifier yo ekoki ko aider yo parce que avant Facebook ezalaki te tozalaki ko gérer certains problèmes na biso. Parce que les bisous africains et ça les liés à Facebook to me marango peut m'aber tout est à dévoiler discrétion exacte ni en surtout aux yeux au monde moi si nous sommes nous comme bal mais yo à chaque fois si nous bal na pesi au cadeau photo na Facebook ba pesi na cadeau cadeau boy tala oyebe za na basi monsieur baza mitema mabe aza capable penda azo fouiller yo pour ce que aux en a 1000 amis 2000 amis quand à ce photo 50 personnes. Bon, ce qu'on les reste dans la base, oui, bon, déco. Nazo le bano boye. Façon, il y a des fans de l'île na Facebook, ça doit changer. Le fait que Yesu Masi a zozonga, mitema ma BP ya batu ba être aimé comme mata makas. Zamba le bat makambo déjà. Muto ko koma mutema ma be. Le cœur de l'homme est mauvais. Yozo kansa, ozo luka ba adversaire na musika mais ozalaka na ennemi na Facebook, na liste ba mina yo, oya filara yo, monsieur voisine na yo. On a filara yo na tonga la muka ngai ba na yeba batili photo ninyo, atie photo ni bakabeli, obali na sombeli nini
saki mobali misusu komona bango wana bakendaki esika boye bango nyonso tu kaka ozana mpe motu kutu balandako te na baémission neti biso mais olingi visibilité trop tu multiplies rien que bakomba ozomultiplie bakomba mais oui parce que motu na peso exemple motu neti nga kutu nazolakisa bato biloko mais bato bazosalela yango mais bato wana misusu bazokokritike nga bato wana mosusu ozomona bazoza na jalousie na nga parce que ye aza lipeka lokola homo sampien mais nga naza lipeka lokola angelo olia ya kotuna nga lipeka na mama nikolo osalaka ndenge nini explike nga na système ya bicarbonati to osalaka ndenge nini non po biso année au 2021 nga aza na babiloko ya sika biloko ya kitoko olingi te mama nikolo komisanga mundele koma pembe okomako komande kaka nalobaki na kobimisa babiloko na nga misusu awa te bamayele na nga misusu ya kobimisa te nde nalobaka kaka bamama ebele bozobeba baposo surtout bamama misusu bilongi na bino ezobeba eza kutu te opakoli produit te boyeba problème ebebisaka mpe elongi moto soki aza na bastress ekomisaka moto elongi lokola koko tuna aza na bacrème anti stress oyo kokopakola mpo bacrème mosusu omona bouton eyebi bouton eyaka na stress ako efandi tâche soki oza na lipeka lokola bahomo sampien awa ndenge eza wana lipeka na yo ekokoma bien me ngai nazotalisa yo discrétion ya Facebook kuku mama maria na nga omoni ngai nini aza boye nayebi makambo ebele mais estce nayaka koetale babiloko mosusu ebele wana malgré babiloko mosusu nalakisaka ya ngai mais bato mosusu bazomona bamonaki ngai lokola azoba na baconseil bamama na ngai mosusu na baprivé balino ma Nicole dose nanu boye dose boye ngai kutu nazolakisa babiloko naye kolakisa savon moko bebimi boye moins de centime moto ake asombi aboyi kopesa nga merci aboyi kondima ngai bongo na yo kutu osaleli baami na wana eloko te oyo etalaka vi na yo yo kanisi bakozala na esengo na imagine ngai nzeta mobesu nani bazosala nga bongo yo akokauka yo kutu ndenge oza na baami na yo osalelaka bango eloko te omoni nazoba boye parce que biso banoir eza bamisusu kisefe eleki nazoyeba fi moko boye na makambo ya coronavirus oyo akotelanga na privé abi mami estce okoki koteya te bato bazotiaka makambo badei naza na dei abi naza na bami na nga manikolo nakangi Facebook 2 semaines ekomi kobangisa nga nakanisi nga mpe mpa na biso moto akokufa parce que bango baza kaka ernest toza lisu na Facebook na message ya esengo te kaka naza na dei non la famille eza réseaux sociaux bato wana oyo ozokoandosaka bango problème ya famille na yo kuku papa rikine miela nanga bato oyo ozokoinforme bango je suis en deuil na perdu mon oncle misusu te maa Nicole poani azolobako te ndeko balobaka l'ignorance tue nzambe alobi le cœur de l'homme est mauvais parce que quand toi tu communiques toujours na Facebook que non tu es en deuil mes amis je suis en deuil démon moko mpa eza wana bakoide yo okobanda osisa ane toko mwa comprendre te mwana niesi mwana ya leki no akufi okocomprendre te parce que bazocommunique oyo rieke esprit de mort mais kasi yo moko moto créé yango tala omoni satan ayebi ayokaka kaka oyo biso bana na nzambe oyo moto alobi mpo bamultiplie bakomba kasi nzambe moto ayebi lobi ye ayebaka lobi te mais il y a koyoka oyo yo moko zo communiquer mais avec tes amis sur Facebook ça na no bilan ya ba amitié na yo ba ami na na Facebook yo mutu moza na ba ami ebele mais ba ami wana ba ye pour te combattre ou baza ba vrai ami au mona emisusu baza kaka 5 ngana kama ngote on kama on zo ba comportement ya ba africain bande on biso mbati toza trop kaka kombo ya Nzambe toza na intérêt ya ko respecter Nzambe s'il vous plaît surtout na 2021 tala botala biso toza na poto sentiment même ya ko vivre poto kala ndenge ezalaki eza lisusu te ba coronavirus Londres na yokaki o deuxième ce qui vague virus mususu pona ko yesa bino ke non eza na bato mususu asali faux compte asengi mutu ami na vrai compte mais na faux compte afingela ka mutu wana non ça c'est eza péché moi ndeko nanga banga kana na Nzambe on se moque pas de Dieu ozo la lozo lamuka oza na ba faux compte ozo ko utiliser ozo bela peke no bonne année mbula sika makamba sika non changer soko omoni même mundela tia liberté d'expression droit ya moto ezaka ke ba noir moto balinga utikela baninga droit na bango te t'es pas obligé ce qu'on lingi moto te oza na droit ko tia commentaire na page net moninga na zabo nebi ko respecter vraiment droit ya moto ni na zabo
nga na makambo débat politique nde tosalaka na ba papa Riki nakendaka kaka epai ya bato oyo nazosentir ke toza na bango côté ya opposition moko mona ya mama Divine Boti nakepa batelefone nakepa boye mpo nayebi ke bato wana ezalaka bongo nako okende kotumola côté ya bato ya Félix te na bando koprovoke bino boye non il faut respecter les autres eza droit na bango mais non eza na bandeko na biso mosusu omona boza bami te abandi aye kofinga yo mais okokontinue na idéologie ya mentalité oyo tika eza Facebook okoki kozoma sumu misusu na avokota Facebook ozalaki na yo bien ofandaki no na bana na yo mais oyo okota Facebook okeyo bani moto apiblie kaka motu boye yo yemba moko bandi pui nga na finga ba insite facile te non nalobaka même makambo ya Congo ezalaka nalobaka fingaka soki moto aye kotake nga na bamo moko boye parce que eza droit na nga eza mboka na nga mais bandeko na biso oye kosala Facebook na yo likambo nini ofilaka vi ya moninga moto wana ofilaka ye soki aza mpo oyeba moto akosala mabe na vi eza moto ya mosika te ngai naza na Suisse ezali moto oyo msu ya quartier na yo nayebisa bino eloko moko jo moko tozokanga bakolia na papa Camille na mama ngo mpe analie mama wana ayebi te na veni na ye baza 3 personnes basombaka biloko epa nanga mais ye aza ser oyo ye pa commanda biloko epa nanga pendant 4 fois ou 5 fois si je me trompe pas mais est-ce que bayebani bato wana nyonso na ndimi te parce que omona so nazosala live omona msu makambo amaki to makambo aposo boye msu kopresente biloko omona base banoa mosusu babombanaka ya msu azopakola eloko boye azolinga te moni neti nga boye na koloba oye na privé obimani comme ndeni propriété makasi boye te bona bate mikolo na touché na mafuta te mais naza na des techniques moko terminateur na osangisa ngo na bord moko boye namoni peli ezopesa nga lisusu bien ok wana nabaki na koetala yango lisusu na nini te mpo na remarke ntango nasangisi terminateur na eloko wana naza nango namoni peli meme ngai mpe nazali kuda ozomona noir makasi mais ozomona peli ke non olali olamuki bandi omona mpenza ke bandi koréagir eza eloko moko très makasi dans le sens ke na bato oyo balingaka mpenza kotela makasi mais basi wana misato wana bazokomande biloko estce bayebani omona mpe bayebani na bango te nde na bi moto akosala mabe eza moto apembeni mais bango balandaka mpe balive na nga mais lisusu bakoko omona wana mosu omona mpe atongi nga moisanta ye ndenge abengaka biso afingaka biso mpo nde nasekisaka bino bahomosampien bahydroquinone na ntango ya Hitler bato mosusu bakomisa yango ya kofinga nasalaka biso bato mosusu mpo bote etanga mosusu nalobi ke non poso ebebi oyo lokola poso ya François Mitterrand misusu bakoma oyo te critique mais omona basi wana 3 wana baza na quartier moko msusu mpe si bon so mama Célestine Mbesi msusu si mpe bakritikaka nga moesanzana nakipaka ye te kotomona azokomande c'est comme ça mutu mwindu yango nazotala lisobo mpona ozala sage na Facebook tala 2020 basango ozopesa bato ya Facebook pourquoi c'est ta vie privée vie ya famille na yo vie ya ndako na yo surtout likambo kokufela okufeli mutu okufeli ndeko okufeli mama tala oyebi ba misu 4 te ezaka na Facebook oyebi te ndeko oyebi te ba misu 4 ezaka na bami na yo wana kaka oyo kaka yo kanisa okoma mezami na kufeli mama na nga na kufeli papa na kufeli ndeko na kufeli babandi kotiola yo parce que eza bakomba mosusu to limita bango mais soki yo moko ozoprovoke komba okokomprendre te kaka moto akartier na mokomiso asemoke na bafacebook ezalaka te awa ebongo bamama na bino bande kolakisa bango wapi misusu na ebembe bozofilme to ezozala na Facebook biso me kibantu na biso ezalaka lisusu te normalement eza na ndenge logique Facebook eza place lieu public quand même s'il vous plaît okoyo exposer quand même ebembe te misusu non tala ezaka biso bato tosala yango mabe eza conseil boza na bino po obligé ya kozwa te mais ngai nazobisa bino le cœur de l'homme est mauvais soki ngai nalakisaka bato babiloko ntango nazoloba boye basi wana bato bakritikaka nga bozali kuku mama animbala même na Suisse awa omona mpenza posa mama mosu échange na baconseil na yo olakisa mpe babiloko ya baswisse boye aprofite nango mais aomono mpe na nzela mosu aomono esika mo
ayo peso mbote te to a féliciter yo te pour ba maman merci grâce à ba conseil na yo esungi bana esali boy non soki ngai kutu mutu nazo ya na millier ozo bakisa implice me batu mususu ango bazo salela bazo ndimo te bazo critiquer bongo yo mutu produit olobi loko moko te na ba mina yo sungi bango te po ba solo mabelo oneza bien sûr eza oza na mawa surtout likambo okufela wana okufeli na yo pourquoi otia na Facebook s'il vous plaît pourquoi annoncer bango awa na mondo oyo nde toza boye moni ngai naza peut-être naboza na 25% ya bato basepela na nga mais 75% ya baingrate ya bato oyo bazoluka misusu shit na nga bazali mais ozomona moto mosusu olakisi mpe maki boye mpe asaleli na ye ameli na ye akimi mpe mbanga ke kosomba savon sien izana pa sombi mais omona alinga olakisa nini yango sia kana mama divi lobata intimité ekufa yango nalobi ke ozolela biso libala olela baproblème ozoluwa mobali oboye yo mobali napesi yo kado tout eza na Facebook mais oyebi banani wana basi wana mosusu oza na bango baami po basi misusu ya baafricain lelo kisi ekoma bango eloko pamba misusu balukaka mpe mibali na mai na miso okomona mpe ndenge ezali misusu afilaka yo parce que yo moto expose tout na Facebook yango mwasi wana aza ami na yo te parce que aza na besoin na yo azofile yo po ayeba mpenza donc oyebi oyo balobaka nini convoitisme oza na bato mosusu neti ngai naza boye naza mpe ezalaki journée mpaka mina yeli ngai saki nabi saki oyo mpenza nde tozalaki kala mpenza mona mpe bozotandi yango mpe boye ndenge eza na Facebook ye utabi te kotia te enyoloba te ke non biso so tozotia bakado te neti bakado oyo nalobaka bamama bazosombela nga c'est tout à fait normal parce que ba maman ebele bazoko récompenser nga na musala ndenge bango pe ba profiter omona bité tiko dédicacer moto eza tout à fait normal mais o ezali yanga personnel jamais parce que le cœur de l'homme est mauvais na koko tia saki wana ya Louis Vuitton original natie wana mais na yebite libakuni na betisi pa film ko ba ye o yazana ba betaka isolo ya sapatu tesika mutakata na makolo te ye o azana mobali na mute abomaki pe libala na ye mobali asokipaka na ye te eza biloko mosusu eto essayer un peu ko diminuer kaka kimotema mabe eleka te na bato parce que ya bandeko na biso ba vidéo mosusu chacun est libre mais tout n'est pas permis quand même tout n'est pas permis ozomona eza babiloko mosusu eza utile te kaka ofotia eza utile te parce que au moins du Facebook, ils ont lié public, s'il vous plaît. Ils ont lié public. Alors, ce qu'on fait, ils ont les faire privé. Ils n'ont rien à voir. Mais bonne année, il y a les verbes. Donc, dans la boue, ça peut se mettre à moto. Maman, la Fabrice, Bambo, télé place à Zali, na Milouz. Donc, au moins, ils ont blog, monsieur, ça. Monsieur, maman, Nicole, mais tout ça, n'a pas mis, n'a partagé ma ami, n'y a mon Facebook. Yo, ça n'a 2000 amis. 5000 amis nde ya gile verbelog nanga zaka wana komaka wana mais ntango ya gile verbelog abimaki mwa moke sikoyo estce 2000 amis wana balandi baluka papa grand frère tozomona te oza wapi ozokana te omona kaka mosusu kaka bato oyo aye kaka oyo baportaka ye donc le reste wana bamisu baza bapion bamisu bazoya wana balati bafaux profil neti banoir bozana baidéologie wana osali faux profil ozofile mama Maria Loati mama Divine Boti apublie nini il faut discrétion ezalaka la famille biso toza banoir toza babantu surtout matanga pida namonaki moko azofilme mosusu na Afrique mosusu na poto baofilme matanga na bini j'étais choquée parce que là c'est abusé moni pourquoi le cœur de l'homme ndeko soki ngai kutu ndenge eza boye bonne année mama nazoyebiso même na mboko na Suisse na fandi bato mosusu basalaka bakritike nga me basalelaka mayele na nga bazoya kozwa bamaki wana omona na famille bamelaka na bango maki omona ndenge eza wana olakisi mpe Louis Juste wana ya baswisse bango nde bato liboso baprofite mais talanga kuta fanda omona mpe naza mpe na babinemi kaka bami kuku mama Olga Malembe nanga bonne année ya mikolo ebele
ozomona mosusu okomona ye lipeka tala mwindu lokola akendeki kosala nettoyage na toilette ya sata amoni nga ntango natolembi natombo lipeka boye pembe olia mpe nga ta mama Nicole yango yo mapeka no pembe ondiri oso opesi 10 na lola kuna yanga mwindu ondiri nde eza na oti kotumba tababo na ye na lifelo osali ndenge nini stratégie ndenge nini oyo na kobeko oloba ayaya nga kutu nabombaka na ngai te mpo na intérêt ya communauté nalakisaka na ngai mama Marie nalakisi na nga bango nde nalobi te oyo ifula o 5 ya swa oyo mpo mikolo oyo nini swa nde moto eza na mode epuis kitoko bacouleur ebele bongo sikoso oyo nabibiseli bango liputa wana ya 20 euro bakokama mais awa na émission oyo tout basekret ezali awa bakozwa nyonso tout mais yango mona azoba kaka discrétion ezala eza très important eza bavi na bino baami boza na bango boza na bafantôme na bafacebook na bino boza na baami teke non il faut oétaler il faut koétaler il faut koyeba ke non toza na bafantôme na baliste ya mi na biso tokeba misusu te maniko eza nango matanga ndeko bongo natuna bato baza na afrique baza na bafacebook te ntango bakufelaka sikoyo basala ndenge bazaka console par qui yo kasi bamino wana so ba 3000 wana ba 2000 wana ba 5000 wana neto bayaka mekondele nga kuna kotielo mekondoléance ya vrai mais mosusu ozotielo ote nakufeli mobali nanga azetula aza na mobali te kotielo ozwi mekondoléance na wana ngomona wana me motema na ye asepe parce que yo moko moto ekotala vino et puis blocage no mpe koya wana yebango blocage no mpe koya bakobloke yo miso bate tala nguna ayoka kaka oyo lobi ayi a bloqué mais ayebi lobi na yo te mais nzambe nde moto ayebi lobi na biso mais nguna oyo kaka yo lobi bakomiti mpe babi ye tokomonise pasi na matanga ye akufeli bon po oyebi banani te t'es pas obligé yaya oso mama Nancy Sela ozaka obligé te bongo biso baoto nga nazoloba oyo soki nzambe apermettre nasolola boye parce que c'est un sujet oyo même anemaka ba coronavirus boyoke bato ebele bazalaki torturé na bastati nyonso tu nakufeli ndeko oyo ndeko akufi ndeko eza bamoma mosusu ezake soki tozalaki na moto wana ami moto yango akufi wana mpe eza information peut-être akoinforme mais oyo ezali vie ya famille na yo oyo eza mama na yo tata na yo nièce na yo cousin na yo oncle na yo même nga nayebi na nga te mais par exemple nazoyeba lisusu mama na biso oyo akuta mama Loris oui eza normal tozalaki na baami ebele na bato ebele na ye en tout cas wana eza normal eza annonce moko ya koannonce même nani mama moko tobanda kosala ne combat eza tout à fait normal mais oyo nazolobela keno yo nanga famille na biso bakoya kozala na oyo te oyo oza na sango ya mawa tala ngai nayebi biso fois moko oyebi eza biloko mosusu eza kodevoilaka te keno oza na mawa ezala ya kokufela keba surtout kokufela bato bandoke ebele babomaka tala ozopesa rien que porte d'entrée c'est tout soki baproche bayebi niveau ozomultiplier combat eza niveau oyo mpe bakobundisa yo parce que yo moko yo kotia na Facebook oza na baami na yo 5000 bongo siko ami ya ami na yo bamoni annonce wana misusu kutu bapartageaka même na bafoto bibembe misusu mpe bapartageaka même na bafoto bibembe azopartage parce que yo otie siko otie cousin nanga akufi photo na non ozaka obligé te protéger ye akufi yo be protège toi soki eza muntu oyo ke non ami moko la boyebani na ye ke non azalaki ami no na Facebook là quand même ça passe osomona mpona nekana mama Mamslova nanga la famille tala mutu mwindu kwa mutu te nazoyesa bino vérité moni biso moni mindele baza na eloko mingi te mais baza développé koleka biso parce que développement na bango eza par esprit yabo mais biso sikoyo toza na développement ya bafutilité
m'as-tu vu? Oyo oprouvé mon tete. Mais Michel baza muke oyo bana l'esprit ya ko cultiver. Moi ninga liputo ko. So na bina pesa opi ya liputo eza lokola bazin. Okokwe ya penya na solo bi. Mani Nicole. Okwe. Ba biloko biso to pesi na ba communauté eza tellement ébélé parce que on a besoin africain à s'en sortir. Azala quand même na motema mabete na koko ya ko prouver africain te na lo bakena africain woni fula robe nga la ta fula ya ndenge za wana ba fula ya 50 € na la taka donc et pas africain mususu jalousie ene ko kota mbala moko ozomona mais nani vous mettre na lo banora ki ça na ngoka 5 €. Et là na 1 €. Et si na ngona mukusi et ça 5 € et ça 1 €. Et au moins africain avance à bongo. Mais si vous avez ça, pourquoi vous avez Facebook, vous avez prouvé, vous avez un cadeau, si vous avez un sur les canaux, vous avez monsieur, oui, cadeau, et ça l'anniversaire. Et ça là, monsieur Souhaité, et ça là, bozo voyage, monsieur Bazo voyager, monsieur Soaza, ceux qui bazo sont belés dans le magasin, tout. Non, c'est sale. Utilisation Facebook ba tumususu bino mo bomilu ke la combat ya on misusu mona ba ke ko fundo na ozana social ba oke ko kota bagazé moko ya cher dossier ko timba mona social o misusu ozo mona oboya ka kosala yo mwasi na mobile bo kabwana mais bozo sala ba délire na Facebook o comprenant te mundela ba dio compliquer au dossier à qui la faute discrétion exacte mais là on mona pas mundele terre o mona pas mundele te. Ah, biso na Facebook eza ozomona africain azola ça même na appartement na ndako ya mundele ndako na yote ndako ya mundele ozoluwe ndako ya mundele bon so maman Venise mafuta mais ozola kisa yango pourquoi ça eza ya yote ateza ya yo et c'est ba mino na Facebook ba sengyo te essayer un peu o intégrer africain na makambo o ezali pour son intérêt aussi ce ozola ozolinga kolakisa ba mina yo ke non yo zala bien yo nde basombelaka yo nde ndenge za wana ozala na ndako moko bien bato wana basala ba filmage wana bato nga na yebi garçon moko un témoignage frère bon mon appelle ce qu'il ndoki mutu mwindu zala ake autonga ndako na Congo bandeko azu bomonde bato misala bazo sala ba misala azu a filmer tout na Facebook ndenga ndako ngo mabela ngo zaki munene nga na bisa na bitala mais gars ya zo loba ne so moni misala nde biso to loba te ndenge za na preuve ngo yo tutu nga bi papa osi ndako yo sisa nde to zo ba ndako eza inachevé ndako ana 10 ans yango asisa mote sikoyo l'odeur wane uti wapi l'odeur wane kosomba sac ya ciment po asisa ndako wana te uti wapi yabi nga la servante abi la servante so na yo ari loko ano souffla nga na mato yo bike bancho ba na Facebook ngabi bon nani atinda kyo ke ko tia photo andako kuna eloko nano sisite même nini na galate banini ya ba esprit discrétion nzamba senga na ngona biso bato parce que soko za na discrétion te okoza la combattre na ndemoko o ngoyo bandoke vino banani eza yo mto timoli libulu po bango ba po ba bomo bien ba diriso bien. Tala mutu mwingi zaka ata na fulaka pamba jalousie zalaka akotuno te maman Nicole fulaka wana azu modeni mutu mwingi ata na te nga nazomona ba photo oyo ba maman musu batindela nga ona mutu penya ba saboter te na ata na te ozomona penya ke no abebi sinde kona ye pona jalousie musu zo mona kaka ke no neti boye mela ba kisi bino ozona da tentira mo isanzana wana na beta tonga akosa batu ba maki wana banini wana abeta tonga mais moto zo ba kinga na beta tonga njoka nga ba cocktail moni na malilio ya wana ba omoni malilio nde nga savo cocktail na ndenge yo ko salela pona zo yeba à l'époque na pesa que explication savo cocktail wana na video na YouTube po video wana blocage na pesa la savo explication savo cocktail tala na za ba betite atana la kisi yo manga mais na rosa ni loko moko wana oyo koyeba mutu et ça les lignes savoir cocktail nangeza toujours différent babi mutu atala kisi nyonso to me akotika ni loko mibale waza nango tant nazaki na groupe nanga 100 personnes ba mama 100 nazaki kotira ba ba photo ba dinye mais jour na kanga ki groupe ba mama na bima bo na beta ma idéologie terminator mama moko abi maman Nicole ba bagata mutu so wazo la c'est loko
ata moko ekotikala te nga bime oui ozomona tala eza motu susu azokokritike ngai dans le vide akosaka bino mwana wana mpe nani peka ngo atomboli mpe mwindo eza te nyonso tu awa mokongo nyonso tu nyonso ekokani amelaka tonga abetaka tonga amelaka bacomprime azokosa tenti wana eza bamaki wana azoloba te non nana yebisi yo savon cortel izana wana nga na sikola izana na elongi izana wana na miniti oyo kona malili eza boye ya citron wana ezokosukola teinture bien savon cortel ngai yokutu ndenge eza wana commande nde basavon cortel soki ocommande basavon cortel ozwi baterminator ngai lobi camerounaise moko camerounaise wana na banda kosalele baterminator ya surcommande omona bisinga bisalelanga mpenza ya makasi ngai naza jaune te ye aleki nga akendaki mboka na bango abimaseride antandi nazalaki tala teinture na nga oyo ndenge ezalaki lilala ozomona donc eza babiloko kaka nazoyebi biso mpona bien sûr bato mosusu bakosaka mais ngai ntango nalobi nomela maki omeli maki obiki donc pesanga confiance na maloba na nga donc naza moto na ye koblage te nakosa te moto aye kolobaka biloko azolata mosusu ya 5 euro yo omona moto asombi fula moto mosusu asombi fula kaka kende oyebi soki no fula oyo eza 5 euro po yo kotenga ngo na 5 euro te okotenga ngo bafulaka boyeko oyo eza bakoka bamindele ya bato mbongo wana pende bafula moko pende olati pende boye mama alati liputa boye to olati mpe mosusu elamba boye okangi pende ya propre boye nga na okanga ngo sali te okanga ngo mpe okotenga ngo ba 25 euro ata ba 20 euro ozwi ata bambonga likolo ya banini nayo donc moto alobaka bosolo okoyeba ye mpe kaka yaya mama 2021 tozosepela bo essayer un peu gérer certaines choses aussi, c'est très bien. Et puis, tous en a Facebook pour nous sa vie, pas la mort. Pour moi, on a yaka boba mina nga batu mingi ba yebi ah mani ko tanga yebo ya pesa biso ezali vivacité. Donc aye ko réconforter biso, aye ko baxer biso encore poso, aye ko essayer biso poso na biso la muka isukwama. Ezate que non nga bandaka yo mutu mubandi kaka ani photo matanga. Est-ce que comme na décembre mais oyebite mitema mabendi ya bato nini ozana bango epe na bami o bozana biso na ba Facebook. Soko moni ke oyaki ko espionner muninga depuis na 2020 2021 tika pe ki espionnage na yo nzamba zoya ya banga nzambe bima na yo bima na yo ndenge za wana tika via muninga po nga nazo sabino ko ennemi na yo eza ami asenga to abi na Facebook oyebite bita net ngaso na sisi live semaine onyo sotu nazo longola bato epele na Facebook bato yo bato po omoni mentalité bandeko na biso yango nazo loba olingi mutu te pona nyoko senga ami oza d'accord net moi wasi mona ote kokomela ina bine ko oza ndumba ya ka semsu na finge na bin nduki ndumba ya Facebook po oza na mutu na ami te mutu atie statut na ina Facebook t'es pas obligé de commenter pour critiquer au finge mais pourquoi quand bato musu ozobela bona nembula sika makamba sika me mentalité za mabe mentalité za malamu mingi te ozomona. Alors, ceux qu'on a d'accord, même Mundela tia côté bloqué, côté désabonné, oza na droit na yo, ozo me mettre oza pendenge na net business nga ba tusu ba iba na kenda e mo makamna nga politique po ya wonde na banda ki na idéologie ya internet yo. Malgré ba misusu ba iba kati. Mais sur na zo sa débat na ngai, yo na nga toza nga na za opposante ya makamna misusu. Yo za opposante te. Donc, t'es pas obligé ya kwa yenga et puis ko tia commentaire te. Kende na yo en plus, je suis souvent bon ça mité. Puis net dans le film comme la film nabi omoni yo ndumba. Ndumba ya Facebook. Olongwe place na yo oyeti oyo ko saki ndumba na page nanga ya ko yoti na commentaire. Ya critique. Et ya ko critiquer nga pourquoi na sali yo nini. Mbula sika mais batu mususu bazana sans mentalité et puis manque ya gérance parce que Facebook est dans le ndako na yo. Quand on a publié n'importe quoi sur Facebook, on a publié rien que ta maison. C'est ta maison aussi que vous savez. Quand on a okotia pour okota, ozomona ata ba photo ba misu batia ka photo na bango cliquer ka ami mutaro mona ngo misu pour mona misu ka tia ka privé ami pas ozomona te. Eza loko yo zo gérer ngo donc eza loko na yo privé. Ça va vraiment très attention, le monde des autres évoluer, ils ont changer na makambo ebele. Surtout biso bato mwindi motema eza mabe pourquoi nazo ba biso parce que na tuna na loba na komaki yango mais na tuna na vidéo
ba maman na biso ba ya ça fait 40 ans d'années na poto misusu 30 ans d'années bola sanga immeuble ya batu mwindo baza associé ke batongi ke balbane banani oyo banani bamvunzi babikolo misusu bazoluwe yango appartement bazate ezate ke mutu mwindo babiso batamangala angolais congolais brazzavillois tosangani toyoka te baza baassocié basala immeuble oyo batonga immeuble oyo ate bagérance donc eza africain moko boye bango mutu bazwa crédit batonga immeuble oyo bakosovar bato biso bazofutela baza te me nazo biso moni na mboka osusi na fandi bakosovar bazotonga baimmeuble donc ko nazo fille moko bekutu ya togolaise afutelaka na immeuble na appartement baétranger mutu batongi abinanga ya Nicole Reda tala immeuble pourquoi bango batongi et puis baza misusu immeuble misusu pardon immeuble misusu bazalaki famille misusu ndenge eza wana bolimbisa famille misusu ndenge eza wana baza famille te mais baza bapote pourquoi siko biso tosala eloko wana te omona bato mwindu so to selo kwa mona moko musomba osota ofunda muninga mususu ozo travailler dans les noirs et puis ndeni ba tongango moko abayoka ni moko travailler dans les noirs a déclarer mbongo te mususu ba travaillaka mususu ba travaillaka 50% social azo social donc mususu ba sengi crédit ozo travailler 100% à sengi crédit ba futeli nyongo mususu azaki na nyongo ba futeli donc ba sala kutu ba ko bengisa ndeko mususu na Afrika ye na mboka na bango pardon aye po épauler bango mais biso tozokoma na niveau ya union wana te pourquoi ngozo imaginer expérience oyo bato lelo bazobika na makambo oyo ngana nobeli ya maki mais il y a des gens respectaka ngate baza valorisaka ngate baza voir même tela muyibi oyo mususu oyo ya mwana oyo bade komisa bato maki ye a continuera komelaka maki okomela no maki soko zo reconnaître bulamu ya mutu te okobela na maki wana te misu pai le roi nyoka meli pilipili c'est comme ça yoka na démon mususu kana na mama divine mama Delphine yoko na ngabona ne yaye yoka mususu wana oyo kuna maki bikisaka ya bomela bodo misu pai le roi muyimi le roi nyoka meli pilipili ameli bwake bomotenga meli mkongo ya ndini poko eloko yebeli mutuna makoloto po nyoso tukaka po batu bamona ye aboyi ko valoriser isati ke non maman Nicole ndenge eza wana na moni maki nyozolobela bato pe na moni baza naza pe na bami est-ce que maman asengo ata droit à valoriser non mutu ye pona ye do jalousie atia bitenga be ye ba otala ye ngabe batala nga azumisi wana tiango lokola moyibi lokwa nyoka meli pilipili maki onya nakyo Moni, excellent. Maki, muyibi. Mususu na mona kuna. Chabarobi, moni, maki angoya. Bamela ku africain. Bota. Eloko muninga a créé mes inspirations muninga. Eloko muninga banda ko olia valoriser non mais bota ba bikolo mususu. Ba na mboka te mais ba étranger mutu ba otonga ba immeuble na Suisse. Ba étranger mais biso kana mama Delphine yoko omona moi c'est mususu ya noir omona azwa sac ngai ba pesinga mobile na nga pesinga mobile na oyebi te ami nini ozana bango yango nazo bakana ba ami oyo totondi na bango na ba Facebook ba misusu baza ba pion ba misusu bayaka wana pona ko détruire bayaka wana pona ko filer yango nazo le ba découvrir ça très attention toi avancer. Moi, ça me fait triste, biso ba noir. Même ba maman na biso ba sali ba famille ba sali ba 30 ans, ba 40 ans. Jamais ba tout muindo oyo ka ke immeuble eza ba africain mutu ba tongi yango mindele ba luaka ezate. Kana amona nga lipeka pembe bo amona nga lipeka boezuwa. Ola tu nata mani kolo zo sala ndeni nyango zo garder toujours teinture na yo uti ko bota. Ndenge nyo zo sala olie ngana sala ba biloko a misusu bo ezanga kombo. Oyoka amela apeta tonga. Yo bona ndate fiona alukuta. Ngale tatonga ya na tegelo lo mo eza 40 roi. Okende osopa ona mafuta. Soko roleka ngai te. Yaka oya. Bo sala commande na bino.
mais mosusu azotuna te mais babindele te ba faux blanc te botandi ba faux blanc nayebi te bino na France so na Belgique mais biso na Suisse ba faux blanc mutu baotonga ba immeuble eza so bato ba Suisse bango moko te ba faux blanc ba faux blanc. Pourquoi? Parce que baza na motema, baza na esprit développé. Biso esprit ya ko prouver, esprit ya ko finana. Talanga na yaki nazo lakisa batu mwindu biso biloko ba 50 centimes, biloko ba 1 euro. Nazo sala makamba ba maki ya biso ko fungula bande ko botala bomela maki boyo, okoyoka vo ekale, okoyoka peut-être mu Congo boyo. Non, mutu mwindu mususu akomisi yango bité batu ba mona mwana mwasi wana. Ngade ifo batala ndengai, batala yende. Mwana mwasi okuta yaki ko tia makamba maki. Amona kiloko batu batala ke ba vie siko asala zo video batu batale ba bike o ende batu bakotala ngo yo ba mbele bake o bana de bito kaka koyiba ko jamais ko encourager ndeko ne mutu mwindu ke non maman Nicole vraiment musalo zo sala nzamba pambula yo non jamais ko valoriser te mais ya na besoin de azana kanda pourquoi batu wana bazotala nga pourquoi yete alors que nzamba sala ka grâce na ina mutu alingi et quand il veut à qui il veut. Mais on a dit mutu mwindu msoaza alingi siko asali abebisa musala na yo na iloko experience waza na ngote ya mani make soko mdiakwa mukongo elibikisa mama papa manika eloko ayebe miso makasi kulikuwa muyibi ukanyoka meli pilipili sans même encourager à talobata ate maman nanga ma ndenge idée aux huiles to sungango to valoriser non ko tricher nde malamu et puis ko bebisa travail ya mutu azuita na ye obike na fandeli 2 minutes na tele batindela vidéo ya mwana mwasi wana na WhatsApp na tele na bi sambe batamisu makasi babaza pena ya mokiko obi na fani na zotala ko na bi mwana mwasi encourager ça na medite mwana na medite seconde que ça mokangwa ninya kali za soko meli bakosala binobe ezoko pikisa ezoko sala boy nyoso tukaka ete abonnez-vous massivement abonnez-vous oh non on doit changer la famille c'est ça nyoso tuana pourquoi parce que jalousie mal placée mutu mundela kosala biloko wana jamais boni de tozonga basima. Pourquoi? Parce que batu batala ye siko hier on a besoin abonnez-vous. Oui, yamote. La que c'est. Bon yamote. Ngasi ko siko so si to. Bo sangisi. Woni na mimi. Bon yamba. Makio yo tegeza wana. Eloko yebeli kutu te mutu na makolo. O yebeli te. Tricherie kaka. Batu batala koboya ko valoriser. Et puis pour alingi kaka non net biso batu muninga zoteka masangu ye pa lingi kaka koteka masangu mais baninga misusu babikolo misusu tala bangwana tala ba misusu bazotonga ba immeuble ye lingi te ba abonnez-vous nini siko asala misusu ota ngana yo bali na bi moi so azo boma penza misu makasi ndokite siko bino foti na bino mobo pesi ngape maye babilo musu na ngo yanga na rotala yango susute 2021 makamba sika ezala ba jet boucher ezala babilo nini et comme siko koleka na consultation na ba miyiba ngo siko ngo zwanga ufuti mbongo nayo siko na bandi ko etalelo ya bimoni eloko eza bien siko meki tout siko za traître au futa ka mbongo na lepe mbongo traître mais comme ça on n'avance pas en Europe. Parce que biso ba mbato mwindi pe kuta mabete ba misu ba 30 ya atosali mais communauté toza biso na kati ya communauté toza na rien peut-être au étranger à sentir que non même une tante mo bisenga abina France ba ozo batu mwindu na ndenga ba crédit na série te so sengi crédit oza mutu mwindu na France ba oboya mais ba faux blanc wana ba osenga ba crédit ba opesa bango facile ba mona biso ndire toza ba moins sérieux. Changeons la famille. Mathieu Vieza trop na Facebook et puis batu musu basali ba 30 ans d'années bazo bangala ba oneti nga ngana kolo bakeno oui na nina tonga immeuble moko na mutu mwini parce que ngana na mentalité na nga oui mais avec qui toko za associé tozo bangana et comment
non Nicole pasteur na biso alobaki mbongo wana eza na bilakeli mabe eza na misala mabe eza na magie mosusu oyoka ndenge eza boye ngai olekeli nga esprit me bango bamindele biloko wana ezalaka bazala nango te kolekeli nga esprit nga namoni ngai fai to opesaka 1000 francs non bango monaki associé na bango ntina bana kutu baye kobénéficie donc la famille pour la molobaki non bozo mona biso ndene toza rekile nazo sabe ba réalité eza belé oyo biso batu mwindu na communauté na biso toza penza toza intégrité toza na retard ya mentalité toza développer ten esprit na biso za limité voilà limité donc mona mutu mwindu azoya griffer mutu mwindu azoya moni ya mutu mwindu oyo eza œuvre na ye mabino na oni atango na oni bango na nko sans même alobaki respect après so respecter apiétiner ngo mosusu kuta moni que non mutu oyo alakisi na gentillesse na ye aye kolakisa ngai eloko ya kosukola na valoriser mutu na pese merci na mais bravo nga mundele moko na tozosola ni na bine nga na créer eloko oyo mpo nalakisi maboko na nga ndenge ezalaki mais tu okoma na niveau boye mais bakozwa yo tosoli makambo ka privé mais bakozwa même oyo mpona bakisi mpe na makambo ebele okozala oui mundele kovaloriser yango mais mutu mwindu omona kutu namona kutu mama moko ayaki nde kana na mama divine aye okomande alobi ma Nicole nazokomande biloko ya 200 et quelques euros etika na opesa osima aprofite na nga na maki nalingi soka komisanga biloko na ngai ya niongo tala na niveau mutu mwindu ye nga kutu ye utakoba mama zwa kuta enveloppe oyo mpo nga na profite na yo donc esprit ya servitude salelanga nazozwa epa na yo nde oza na besoin te non olingi otoba te mama biso na biki toprofite mingi na libota maboko makasi yo nayebisani mama nga na tosaki bacontrat bongo nga oyo te mama alingisa kasi ke kokisa mbongo na poso na yo moko botalaki ndo sikotango nazobake bozomonake toza limité na esprit poso na ye aza na besoin ebonga mais aza maboko makasi na poso na ye siko alingi yo nde osouffrir mpo ye na poso na ye botala nanu niveau poso na ye ana besoin misusu bapeka na ye ezalaki mwindu olikaki ede konettoye jour le 31 kuna na lifeli kuna na toilette ya satan kuna donc maboko na ye ondika uti kotumba babrochette kuna na lifeli kuna mwindu non ye olie kutu aloba te mama nazopesa mbongo parce que mpo nakomande bilo ye alobi te tindelanga nana ofuto mbongo après poso na ye azolinga abongisa poso na nyongo eze toza normal mpenza eza la réalité mosusu nazoloba bandeko toza na problème sérieux biso na communauté na biso siko poso ekende kobonga ya nyongo mais poso wana ekokoma lokola ya bahomo sampien ekokoma nde ya nani o mystère bile ya bafrançais nani français olande ekokoma lokola bamindele poso na ye kolemba nango mawa mingi na famille en tout cas 2021 oyo tozosepela bonne année oyo azwi conseil azwi oyo mpe alingi te atiki me nayebisi yo kaka non awa ezalaka monde moko ya bahypocrisie bahypocrisie tondi ya bahypocrite baza ebele alors yo ozalaka sage yaya okufela ozala na mawa imama ya lelo na nga nayebisaki yeko nga naye tosaki bacontrat ya makambo ya bacompte to apesanga mbongo apres ngai mama oprofite na ngai osaleli ngai ozwi bamaki omeli ozwi baizana na banini na barosemani kuna ozwi basien na lide nga kuna asali ebele na vi na yo ata liputa pama na lati ata enveloppe apama na zwi te kaka nga moto yango ozwi kasi yango nazoloba ke molimo ya servitude molimo oyo motu mundu azalaka nango ke no yo okoprofite te me ye akoprofite na yo abize na yo mais pas mondele azomona sikoyo ta oyo nga nazwaka deja ya kolakisa biloko wana seke naza na volonté wana mondele akokamwa et puis j'ai fait ça gratuit mais omona moto abongi nga naza bato misusu omonaka bacommentaire te mani ko nabongi sa kutu nakomande mais ososungi deya moto na budget na ye ofacilité mais non ye alobi na poso na ye yokende obongo na posa nio
boyi posa nyongo ndenge za la mitali yoko koma na posa ngando penga boyi ngando o nanyo shina ngamba zo bibisa kuna kabila zo bibisa ba ngando ne amai kuna o koma na posa ngando ba batu ba YouTube batu nyoso bateka mafuta na YouTube ko comprendre bete mutu moko zo ko komiso na posa ngolote o koma na posa ngando ba ne fanda iko zo ta posa kembio yo ki ko bongisa posa na nyongo mais et ba batu mindu bisusu tout est possible et yo ka ndenge za wana na Facebook o yo ba sabatu ba sac akoyo la sabatu batu ba moni aza na vie bien njoka réalité azo ninga bonga la poso ya savo cocktail ya nyongo na poso terminator ya nyongo ezalaka poso ko koma lo ya mystère bili ya fonani yo ne nani mitera na ko koma la poso ya nyanyo yo ya ba homo sapiens ba 2021 ba de ko bele faut ko changer mentalité nga kuna ndima kite mama nga na sala la sagesse mama Maria Loati na boye ki baba kuna ngai moko ni za bonya sina pesi 80% bele na internet ya batu kutu balinga te batu ebele ayoka mutu pasa melimaki ayoka libumba melima batu wana bamaki ya bikisa bango so bakeni hôpital baodepense comme po batu ebele baza maboko makasi normalement nga na ndako na ngai faki nasotaka bakado te nazotala mpe nakomi na 3 liste déjà kaka 3 liste nazumeli ji awa kaka 3 liste moto eye awa bambongo ya babonani nazozela bamama mama tala ngai poso na ngai bebi manikole sungangako non 2021 on a zami sur makasi na opesi bolo zui bolo pesa bolo zwa bolo so yo po kanisi mama Nicole pe akanisa yo zate ke nonga na sacrifier kaka te te ke no somba savo boy somba nini boy omoni longi boy oko futa po yo zui mingi ngana na profiter eloko te po so ke lo bongisa oke ko poso na yo ebi batabongo ozo kenye musala ozo ata musala to ozo social yo poso na yo za besoin bonga ozo tiango ya nyongo yango moni ba tala eza biloko mosusu nazolo ba blague mais eza batu mosusu ba yebi ko se protéger te vraiment amalo malo ba muto ko zo facile et puis ko zo futa mbongo wana te bomoni ko beba poso malo ba muto eza makasi so muto na lobi kenyo biloko nango pakola parce que batu mosusu même nazo sentir bazlakela ba mabeli kola ba nyonga ba Carolite ndeko 2021 soko tanti moko ya na Carolite na yo osombaka ngote ozwaka Carolite ya batu na batibi ya batu epo pakola ofuta que c'est le moment poso eza sacré keba maloba moto eza fort nzamba lobi en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Donc maloba moto ya misusu ofana na nyongo na ye pa fandi na ye mso abi en tout cas nga leka na badwani na ngai nga penda ndenge za boye na futa atela totala ye okosi sa biso nyoso ba fie ba internet na ba we bazo ya lukuta na biso bato ya solo omona ba produit bato esala kate non opakola betazole ya nyongo opakola tenovat ya nyongo opakola nini ndenge za na Carolite ya nyongo yango poso na yo komi lokola guerre ya France na Allemagne basera Hitler ina France na De Gaulle na ba dobe benga De Gaulle na sera De Gaulle guerre wana yango na poso no pe ya fontaine donc futa nyonga bato surtout ba manyonga ba mafuta ya ba poso ko saka na ngote même nga na zolo ba nga na banga nzambe makasi ndi na zabu siko so na déclarer au moins déjà yo profiter na nga bisus na conseil oyoye lisusu olingi oabuse na nga na biloko na nga soki kaka natangisi ma ya misu to na déclarer parole directement ezwa maloba nange eza makasi okokoma na poso moko ndenge eza wana nani oyo kuta oyo nani mitera moke mitera ndenge bakomaka bakoko wana okokoma na poso mais oza na 30 ans okomi na poso ya mitera oza na 30 ans oza ndi bamioso mapeka ya taba alonge bataba satan oyo alife yo moko donc aux malédiction gratuite. Alors, natiki bino 2021 vraiment toujours ces là. Alors Zambé alignaka vraiment l'honnêteté, vérité et puis amour du prochain. C'est ça qui est important. Zala honnête, l'honnêteté est très bien et pour aider yo ozala une femme de valeur. Malgré batu bako critiquer, mais batu bayebi ke muto aza très honnête. Moningani naza boye batu bazo commander biloko mutu moko ta ko yelo banetele voilà moi à moi que na bossa na être humain mais na ko li ambongo mutu te biloko mutu te jamais ba ona na pesa ka kuna kabila ka batu ileki kutu bambongo batu misu ba commandaka donc et puis vérité et puis ça la discrétion sur tout ça c'est très important et puis discernement
autant ça 2021 bien. La discernement, discrétion, vérité, l'honnêteté, surtout 4 choses dans être humain. En tout cas, nous devons nous parce que